Bonjour bana nzambe bino nyonso esika bozali na Kinshasa, na Congo, na Brazzaville, pe monde mobimba, Europe, Asie, Amérique, na pesi bino nyonso shalom, boboto, alléluia, mbote na bino. Ezangande kona bino Pasteur Moussa oyo bo mona mingi na bilili eleka pasteur azotea na matanga azo batala sima zonga moto azo pesa moi exemple belé na matanga na matea na ye ezali ngande kona bino Pasteur Moussa naza moko ya ba pasteur ya église du Christ au Congo et c'est en sigle naza na 35e communauté et sika nini toza na paroisse na biso na Bandal na balabala ba Congo numéro 34 et sika nini nazali pasteur titulaire ya église Combo maison de témoignage nazali bongo étudiant to doctorant ndenge tokokoloba bien nazali doctorant na université protestante au Congo IPC en sigle ici kani nazo préparé thèse nangai sur les funérailles dans les enjeux mythologiques des funérailles en RDC nazo dika ville ya Kinshasa. Donc, ce qui nous a sungi d'ici là, na ko défendre, na ko soutenir thèse Walande Tolobaka na université protestante au Congo. Alors, bao bazaka mingi na popo atumingi batuna nga mais pasteur tozo mona bilili ndenge nini omoni tozo qui un peu un temps mais siko ndeko moko à partir à Paris à sungi pour que tous ala na bino en contact na chaîne YouTube ceux qui ont tapé kaka Pasteur Moussa officiel au roman Nabiso toza na kati na YouTube wana. Donc voilà un peu page on a lingaki koyeb sabino pour que Nzambe asunga bino. Alors numéro nanga téléphone est simple est 089 011 01. Donc 099 99 011 01. KKP numéro wana yangwana pesa na WhatsApp. Soko talika na WhatsApp Pasteur Moussa au monanga na kati. Donc vraiment, si vous avez un contact, désormais, ce que vous yoka, mateya, olingo yoka, banzembo, même banzembo, ban louange, ban animation, non surtout, au talangoka na Pasteur Moussa officiel, de okozwa, élément non sur personnalité langa, sur mateya. Donc désormais, tous les bino longo na lobi bien numéro na contact oza na WhatsApp 089 donc 99 99 011 01 89 011 01. Wana soko bengi orozwanga directement. Wana soko bengi orozwanga directement. Donc, ce qui peut, au monique non, Pasteur Moussa n'a soutenir numéro nanga, il y a MPC Zali 081 294 36 41 081 294 36 41. Yangwana déjà MPSA ce que ça na moto pour batuni mais pasteur toi on a posé tout soutenir on dengeni. Donc MPSA nanga yangwana tika ete esika nyoso zali Nzambe apambola yo, Nzambe asunga yo, Nzambe abatela libota na yo, Nzambe abatela mosala na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Lelo Tolin Kolobela thème moko za très important oyo ezali thème annuel ya église na biso pesa na ndenge tolobaka eza thème moko du jour na mboka na biso na capitale na biso Congo tozolobela sur travailler fortifiez-vous travaillez et dans la joie. Donc fortifiez-vous et travaillez. Toza to tirango na AG 2 4. Donc yangwana maintenant, donc on a rappelé le thème, maintenant fortifiez-vous et travaillez. Donc je rappelle, maintenant fortifiez-vous et travaillez. Et ça tiré na AG 2, verset 4. Alors lelo nazana sous-thème moko on a linko partagé na bino na kozwango na 2 Thessaloniciens 3 verset 10. Na linko tanga makomi na Nzambe 2 Thessaloniciens 3 verset 10. Bible obina biso boye. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Je répète, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc voilà, et là on a partagé na bino na journal et là tona poko na lelo bande konanga
na Kinshasa, même dans le monde, ozomona ba pays où ils ont développé, ils ont ba pays où batu basalaka. Les gens ne sont pas là attentifs, les gens ne sont pas seulement basés là. Dans la vie, même un Zambé a pesa mutu, ordre, yako travailler ma belle. Ce que cultiver la terre. Donc, bande konanga, il faut yeba que réussite ya vie ya mutu, réussite ya vie ya mutu, honneur ya vie ya mutu, ezali na mosala. Mais actuellement, tozo mona ndengeni, tozo mona batu, bazo travailler sous bien que tozo loba. Une chose est vraie, toujours que misala ezate, mais actuellement ce qu'on l'a dit dans la conférence, au monde il faut qu'on crée l'emploi. Il faut qu'on crée parce que l'emploi actuellement est amingité. Bambos les salema sous-souté, mais les salema dans certains cas les salema lango. Place nous baza ko engagé, mais place nous baza ko engagé. Mais il faut yeba que vie na yo, ezali vie oyo, il faut osala mutu à travail, il faut osala mutu à créativité, il faut osala mutu ozolukelo ka kosala. Actuellement ce côté na Kinshasa, ce côté na ba cabine, au monde ba licencié bazali, au monde ba docteur bazali, au monde ba gradué bazali, ba tamboli bazou esikate babi ah mais moi na fanda boezate moi mbongo muke na zanango tikana fructifier yango ozomona entre temps soko fructifier yango nzambe pe akopambola yo kaka na mo musala oana ozako sala soko zolanda ba norme o nzamba tindi soko zolanda ba norme o nzamba tindi ya musala ndeko nanga soyez certain okopambolama batu mingi balobaka mais pasteur ndenge nini yo tango te yaka ozozo bati ngana za missiologue de formation. La missiologie veut dire quoi? C'est la culture et la Bible. Soko tali na banzembo o ezoko leka ezala banzembo na biso ba chrétien. Na ebi kulmato pasala nzembo moko le travail, c'est dans le travail que le pays doit se développer. Et soko tali pe batu mingi ya mokili bazo yemba banzembo. Dernièrement, les gens musiciens moko ya mokila yembi au salut na lokote au fandi na yo na kwa yo pe ba pesa yo. Mais c'est tout un message. Et ça n'a pas de bina kaka, bazolo baboy. Mais ça n'a raison. Pourquoi n'a pas ça n'a raison? Parce que ce qu'on l'a dit, n'a pas parking, n'a pas nini partout preso, oh viens, n'ani, t'odamete, to à la longueur de la journée, à zos de la kaba pesaye, ba kabelaye. Mais Bible obinabiso ndengwanate, Bible obinabiso il faut travailler. C'est pourquoi ngana zolinga mingi na yebisa ba jeune parce que ba jeune ndé bazali avenir ya demain. Ba jeune ndé bazali futur ya lobby. Actuellement, si quand on le président de la République a nommé na tête du gouvernement un jeune, mais c'est ça. Donc il veut une nouvelle dynamique, il y a travail. Parce que les jeunes, frère, ozo sale lo côté. Yebaka ngo ke tengo zo sale lo côté wana demain et ko rattraper yo. Mais so ko za muto yo, ozana courage. O monde ba kisasa ba courage. So oza courage, ozo luka, ozo bunda, yebaka ngo ke ko pambolama. Tozala ba témoignage ba tebele, abanda ko teksa mapa, mais lelo akoma na biloko belé. Tozana ba tebele, abanda ko teksa mai, lelo akoma na ba entreprise. Toza ko tuna ndeko moko, je pense soki boyo kaka food market, les ala ndeko na biso soko tuniye. Ndeko na biso wana abandaki lokola moi mutu moko azotekisa kaka na itaga awa azotekisa bampoule azotekisa banine mais lelo yo akoma na ba marché bele soko tel comme na e ogika bongo. Donc exemple moko otoko kozwa peto salela ngo frère nanga na yebisi yo soko zana souci à vie na yo o travailler soko zana souci à venir na yo il faut travailler jeune kozelate ba lesaka yo kozelate ba pesa yo kozelate omoni donc omoni donc kolanda habitude ya bande komingite o baza ba fainéant o bazo salate. C'est pourquoi je voudrais encourager jeune moko azo landanga na tango jeune moko azo landanga yeba ete vina yo ezali vi oyo ekobonga soki oza muta musala soko oza muta musala te vina yo ekozaka ndengi wana nzambe apambolaka misala ya maboko ya bana na ye. Voilà pourquoi je voudrais encourager celui qui est en train de me suivre frère, si tu as encore le
le courage, si tu as encore cette force-là de travailler, il faut travailler, il faut travailler. Il ne faut pas chercher qu'à pesayo, il ne faut pas chercher. Oyebi na kisasa to bara senga pasi, ya kosela pasi. Frère nanga, sale fort, sale fort. Tiata moi boutique non na coin, tiata moi nini. Au moins il faut un commerce senga te que muta zanango ebele. Et ça na ba bandana ba 500, ba 600, ba 300. Et ça pe na ba bandana ba $50. Et ça pe na ba bandana ba $10. Na ebi maman moko abetela ngali solo, ya zako keneka kozwa koteka ndunda. Soka ke sombi ndunda ya 2000 francs. Tango koya a taxi c'est le la 4000. À quel sous il y a 2000. Tango koya sali a taxi et puis sous 4000. Na 4000 wana tango zonga a koko sombi la bana ta loso. C'était pénible, mais actuellement sikoyo azamutoyo azo vivre très bien, na banana ye, nzamba pambola kiye, azo respecter ba principe en Zambé, azo pesa ba offrande na ye, azo pesa ba dimne malgré que zamukie, mais nzamba pambola ka ate zamukie nzamba ko komisango ebele. Frère nanga, ko zelate ba sombela yo, ko zelate ba pesa yo, sale fort, joie initiative ya ko luka musala, joie initiative ya ko tambola, ezana ba o bazana ba diplôme na bango fani na ndao, luka sala ba démarche, tambola par-ci par-là, tambola, ba ouverture rosala, lelo bimi, lobi kuno bimi, peut-être, ok, okutana nde komoko, wakoko ebiso ke tala, abazo lukaboy, abako ebiso, tala bazo, nazamba témoignage ebele, ya bato bazaka ba chômeur, mais à cause ya diplôme na ye, azo tel sa souci n'est pas na bato, azo luka, azo fandate, azo naïveté, azo tambola, azo luka, pe lelo, batuming ba se retrouva na misala, yango no moni biso na église na biso, tozo fortifier ba jeune, tozo ba bango ba se fortifier, ba ba sana ba diplôme, ba sala, ba bazala misala te, ba luka activité moko po ba sala. De konanga, cherche une activité, tu seras béni, ça je suis certain. Nzamba luka rapé ba courageux, ndenge to ba na Kinshasa ba courageux. Lelo ba réussir na vie, et ça na ba bazala pe ba courageux. Ba réussir na vie, et ça na ba pe ba sala misala. Moi je me rappelle tant tozo ko les ana camarade na biso moko, lelo azana poto, tango azo kende, azo sala bilanga na pépinière, o ezana bandal, lelo comme oasis, biso to sekaye, yo, ozo kende osala bilanga, mais entre-temps, tango azo kende ko sala bilanga, azo bomba mbongo, azo tekisa ba mikala nde to benga na lingala, azo tekisa ba mikala, azo bomba mbongo, frère wana asomba passeport, frère wana kaka na mbongo mike wana asala tout, asomba bien na ye, akenda bien sûr ezaki na tango wana peut-être ba viser ezaki bien, ba billet ezaki bien, mais lelo aza na France, aza ko tonga, azo ko somba na Kisasa, azui grâce à mukanda. Frère nanga, n'encourageons na oisivité te, n'encourager yo au sala musala. Ata même toujours ça même ba serviteur na biso, même na musala nzambe au sala négligence te, même na musala nzambe, salela nzambe na ndenge o esengeli. Sois vraiment sincère, sois honnête, travaille dans l'excellence et le Seigneur qui ne laisse pas musala muto kufa akopambola yo. Voilà, bah penser au Tozan Mikolo, même dans notre église, Tozan Baba jeune, Tozan l'église Mobimba, fortifie-toi, travaille, fortifie-toi, parce que Nzambe aza oyo alingarabatu ba salaka. Pena musala na yo, Nzamba ko pambola yo. Voilà, na lingite, ba jeune mingo mona ba fanda na kwantar moko boye, kako baeba noa, kako baeba gene, kako sala boye. Mais lobi tango baeba gene wana, lobi okomika, ozo senga bat. Mais ba master, obi ba camarade ba frère musuba benga biso ba master musuba komo benga biso ba vieux. O vient ndenge nini. Mais ce hôtel tozane yekuta koza pe mukolo nanga, mais à cause ya retard, à cause azobo musala et ça pe na bat musuba lingara misala te. Azomona na ke osala ki boy ya ndenge nini. Mais ngana ko yebiso ezala ndeko moko o ngana yebi bien. Ah zalaka na boy, azaka boy. Et pas ba mindele mettons ba piège wana ye lokola zaka boy et pas mundele mwana moko ya mundele wana alingaka ye mingi. Alors sala ki que tangu ba mindele bazozonga na mboka na bango mwana wana zo lela kaka mwana ana zo lela kaka mwana ana zo lela kaka bazo tuna mais pourquoi tu plais azo benga fille wana mami oh mais va comprendre te yomo ko bi ba mindele na culture na bango ba bi mais il a toujours besoin de mamie. Alors ba sala nyonso mami wana ti lelo aza na Belgique. Frère nanga, sœur nanga, kola lisate na Kinshasa to ba ki di ba kolo
sala koluka koyiba te. Actuellement bana Kinshasa mingi ba komi na ba wewa. Actuellement batu mingi ba yekoli misala ya sala tout yekola musala. Ngana yebi garçon moko lelo akoma coiffeur mais azala coiffeur te po akende pa master na ye moko aza na salon master na azo coiffer azo mona nde batu bazoya abi master la kisanga asimbisi ye ciseau ye pa bandi ko coiffer abandi ko coiffer mais lelo yo ye moko asala salon na ye akomi pe ko ngaze su batu mususu na yebi pe sœur moko azaka ayeba kutu makambo ki tailleur te mais azosala azotonga mais lelo ye moko akoma na atelier na ye donc nzambe nanga Kinshasa oyo ndenge pasteur na biso alobaka pasteur na biso nani oya njili alobaka nini konto muntu kakinwanina. Donc cela veut dire que mutu na mutu bunda yaya musala oyo yebi wana muke wana sala nyonso o fortifiango soko yebi musique sala nyonso comme encore un grand artiste soko yebi clavier sala nyonso comme penda bako luka yo kaka sala nyonso frère na ngai yango likamna yeko yebiso eza ba sœur lelo ba sœur mingi ba koma ko teksa ba sœur mingi ba koma ko saba mikate ba sœur mingi ba koma ko teksa par ci par là frère nanga dans sala ki stage na Mangembo na saki stage na Mangembo na 2003 eza na sœur moko abetaki témoignage na ye alobi que non ya zaki gradué tango azaki gradué wana amonika musala ezoya te mabino occasion moko eza na ville nakenda kata kolamba mikate azokende kolamba mikate na société moko boye na place tango azolamba mikate na société moko boye na place ndenge ezaka kaka lambi mikate ndenge ezaka yelanga boye ale amati aketikela muninga wana yelanga boye amati aketikela batu wana mais lelo na yoka témoignage wana ser wana lobi mukolo moko boye secrétaire ya PDG akimaki secrétaire à PDG azaki susute. Alors tant y a ketika mikanda amoni tant y a ketika pardon mikate na bureau à PDG amoni boye d'inquiétude. Ah mais maintenant mon secrétaire ça fait un bout de temps il ne vient pas. Je ne sais pas. Il y a le et ça, oh non, mais j'ai des lettres ici, je voudrais que les gens puissent saisir pour moi, mais maintenant je ne sais pas faire. Est-ce que je peux vous aider à t'allier à mon écart, mon taoté, que ça m'ikate? Est-ce que toi tu peux faire quelque chose? Non! Frère Nanga, occasion wana kaka, tangwa zui, a beti lettre, déjà tali, à Monique sans faute. Oh, mais toi tu vends là-bas au rez-de-chaussée. Qu'est-ce que tu as fait de la vie? Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Pour la monde beti awa, par rapport à secrétaire Nanga, yo beti koutou même sans erreur. Donc je n'ai même pas corrigé. C'est une lettre seulement. Ah, c'est qu'on est tangwana, sœur wana bandiko yebise. Non, de nazaliawa, nazoka diplôme d'état, tant on a 6 diplômes d'état, na kena ISC, na sali secrétariat d'entreprise. Tant on a ce secrétariat, na sa gradué na secrétariat. Oh, c'est vrai. Alors, abine lobby, yaka so mekana obetela mikanda. Tangwa ye a beti sou me mikanda a bet encore ser wana tangwa yoki ndengwa na kepa pasteur na ye pasteur na bondeli pona ye. Alors a zongi jour wana tangwa zongi jour wana troisième jour des wana lobine désormais oya sou ko teksa mikatete. Désormais, à partir d'aujourd'hui, ta place est dans mon bureau. Donc, nazo peso mutuka et agoso bande konanga, c'était comme de la blague. C'était comme de la blague. Le lendemain, je pense, 3e ou 4e jour, na bossa ndenge serwana appelle ça témoignage. 3e jour, ba mona be mutaye na mutuka. Batu bazwa ko luka mikate ya za suwana te, ba mona bo mati likolo comme na bureau à PDG. Frère, zala courageux. Sala nyonso, frère. Trouve tout ce que tu peux faire. Ouais, ko betelo, les lots sont comme batu mingi. Bazo sala musala, eza ba musala peut-être ba yekola ba kolela te, eza peut-être ba musala ba zoka na diplôme te, mais à cause ya crise ya vie, à cause ya ba difficulté abino na mekana koto frère à m'équiper et simbi. Les lots batu mingi ba comme ba chauffeur, est-ce qu'ils sont des chauffeurs professionnels? Non, a monika moyen enfant da boezate na yekola ndanga ta kokumba. Bakoma okumba ba PDG, bakoma okumba ba ministre, bakoma okumba ba honorable frère. Yangwana nazo yebisa yo. Même na niveau politique, les loto wana batu msusu asala science politique te, mais à cause ya courage na ye, à cause ya moi savoir na ye, a beti pe moi mutu, abandi ba opesa ma déclaration politique. Papa, jour moko pa tie libaya pa tie le kwa na quartier ba yebi ke non, joana saka courage, malam to voter, ba voter ye. Donc, mon toi, tes frères,
trouve ce que tu peux faire, le Seigneur est capable de te bénir. C'est fortifié. Fortifie-toi, frère. Travaille. Kozelate ba pesa yo. Kozelate ba senga. Kozelate o senga rakaka. Ezana batumsuna yebite. So ba loka bango so ndengenin. Banda zala recevoir. Asala 30 ans na ki recevoir. Frère, atayo moko. Okosa 30 ans na ki recevoir kak. Eh ba petio bazaki simana ba komi wa tsofa. Yo komi recevoir na bango. Est-ce que c'est normal? Hein? Ata yomoko ezana batulelo basombi ba wewa ezana na ebi petit moko na Selemba côté palais na biso ezali palais familial akomi na de wewa azaka muta wewa te mais aye koleka wewa komema yepa bandi mema tanga bandi mema azui contrat tanga azui contrat et ce contrat sili akomi na oyaye tanga komi na oyaye a beti yo mo bi ba ya ki ça donc so bi penda bete lo donc a beta ko a beti penza beti a bimisi wewe siko azana de wewe na ye moko akomi patron azape na oyaye pe ba msu bazo sa frère na ebisio ki di bakolo na kini tolobango ki di bakolo soko lelika ya ko sengesa ka passe nzamba sunga yo. Je vous encourage à travailler. Là où vous êtes, travaillez dans l'excellence. Et aloza étudiants, et aloza élèves, sala nyonso, que mon sala oyozo sala. Professeur a apprécié ango. Pour tout le monde, batumingi, basala comme salo tikaka na sala, bon ezani. Te, sala musana excellence. Un jour, tu auras oyozo mbano, nde balbana lingala, oyozo mbano na oyo sala kawana. Frère, sœur, ndeko nango zolandanga. Nazolo ba noto za la fainéant parce que Bible obina biso ba fainéant ba progresser kate mais ba oba luka ke loko ko sala nzamba pambola ka bango. Si tu es fidèle dans de petites choses, notre Dieu peut te rendre fidèle dans les grandes choses. Yozo landanga yaya okanga mika kozo sale lokote Kinshasa eza sur kamba sonite s'il faut teksa mai na ba mai wana orozwa kaka na omona bandeko belé na Selemba wawa azokende pa mama moko oba mai ba 50 francs tanga te ba tekeli yepe aki asombi ateki yepe mais lelo ba msuba koma pe na ba congélateur na bango ola kende suko sombe pa ba tumsus azui congélateur yemoko abandi pe ko engager ba na peso exemple ndenge nini pour comprendre que vie ezali kambo a travail ezana ba entreprise belé tombwa bao baza ba responsable nango ba banda na ba difficulté bao baza na ba responsable nango ba banda na passe mais bazwa détermination ba non nga il faut na travailler mais logo zo boma mingi ba kinoa et logo mingi zo boma mingi biso ba tebele ezali ete ba to balingi kaka ko réussir mbala moko yaya kende molo notre Dieu va te bénir. Voilà, et loko na lingana lobano na tongo na lelo temo biso betozo préparango na katikati église. Fortifie-toi, travaille mon frère, travaille. Nzamba opambola misala na bandeko travailler yangwana na chaîne na biso yo to banda ko fungolo makaniso fungolo mémoire poye ba nini ko sala. Donc soko tala na YouTube chaîne na biso pasteur Moussa officiel numéro na ngande na lobaki eza 099 011 01 donc 49 011 01 yangwana ezali yangwana pe ezali na WhatsApp. Donc na lobaki no soy posa na poso soutenir eza problème te soutenir na MPSA problème ezate 081 294 36 41 081 294 36 41 donc code na biso ezali 243 parce que tout ça na RDC 243 99 011 01 plus 243 plus 243 99 011 01. Tout ça capable même à ta source on a pas problème toko sunga yo to bondela même à ta source on a difficulté frère n'hésitez pas appelez-nous notre téléphone est toujours ouvert nous pouvons prier pour vous nous pouvons vous donner quelques stratégies si vous avez certaines difficultés même s'il faut to kuta na ba expert toko sala ngo pona yo parce que même nous ne sommes pas arrivés na otozo luka mais tozo travailler lelo batuminga bazomona na zo yemba par-ci par-là menden to bandaki ezaki ndengo na te mais à cause ya ko sala musama la à cause ya ko yemba ezo pesa pe contact na batu na ba kondi na batu belé l'église tout ça frère nanga ne restez pas
fainéant. Ne reste pas fainéant. D'ailleurs, ce qui même dans le centre handicapé, au moment où on handicapé, mais il travaille. Toujours même dans Internet, mutazanga makolo, mais azo sala quand même, mutazanga maboko, mais makolo ni ane zo sala ke asala ta dessin, pe bazo ko admirer et toujours mon même basou ce qui même na wenza selemba, même na ba wenze par-ci par le monde pe basou bazo tekisa, mais yo zana na nzoto kolongono, ozana bo pikili ki bo nzoto frère, et ce ko sala le côté sache que ce que c'est le loco nzambe akopambola yo tika ete o nyonso alandi biso na mateya oyo azwa lobiko na ye o nyonso alandi biso frère n'hésitez pas tout est possible attends aux hommes qui comme na suka avec Dieu tout est possible tu peux commencer avec lui et Dieu va te bénir soko tali prochainement tu peux sabino ba histoire ya bato yo ba sala na Bible pe ba pambwama à partir ya musala na yo nzambe akopambola tika ete o nyonso ayo kinga azala kopambolama na kombo na Yesu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, soyez bénis, soyez bénis. Biso na suka l'église la biso toujours oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye, bye, bye.